C'est un rumba. Na moto azobeta générique. Bango tous ba artiste bisonyos. Vous comprenez? N'habitez te ngana ko minimiser Blaise créateur te. Puisqu'à zappé artiste et animateur comme on a ça la voix. On a ça la rumba et ça l'animation. Alobite gende Robin az animateur. Vous comprenez? Musique na sala rana parmi aza moto ateki déjà elongi na Congo. Donc logo les soirée rumba ni panda. Parmi à bateau pe baza na Congo, yé pas zali donc c'est normal à l'écart. Suspension moko na zona groupe Ferrego là. Naka ko loba, naka ko péter pour héritier Watanabe. Suspendanga. Mususu bêtise na mona reza grave na ko zongela te ko linga danseuse. Linga danseuse dans Pire Fondation. Ana Pire Fondation. Tu as le beso que c'est moi quoi, le beso kota. Danseuse ngo daki Rinze de Abidé, Bachasanga. Ah ouais. De Gaulle, mwana bandal. Olobaki na yo kisa sonite na katia bandale. Nganaye, baninga na ngaya bandale na pesi binombo te na leli. Na vandaka na baluba oleki tonde. N'explique bino malamu. Je m'appelle Mati de Gaulle. Bumbu pe na bo sanité, selemba upe lokolo. Mone na imba. Sko bana gal ba mulubi on na wangani bumbu mais c'était pas moi. Président anoko mona ngana bandal. Et pression les années comme on a photo fali na concert na bino. Exact exemple à suivre. Au biso no sotoza ba congolais à part ça toi na ba ndekis. So tali ke to kutoya na ka mona ke kutu kuna na mutu na mababi magemat. Ça frère na nga quartier mona selembao. Ngana na mona selembao bumbu. Et sali nini. Soki nde na tangi boye elongoli ngani na ba voko eza koni kozala na orchestre ko dire na orchestre wana na eza déjà o na preuve na sali déjà kobeta na mouvement ya moyo o eza na succès na sali da preuve ngo siko o héritier watana ba sali na carrière solo Mati de Gaulle na sali ngo te même fabrication sali Mati de Gaulle na sali ngo te ata ba bina filo ba sali Mati de Gaulle na sali ngo te. Donc, si on a un que naza mbia kande komi problème. Omona ba koleka ko finga yo ba wanga na mutu na boulot sala. Bon, mutu mo pena koleka na TV de Gaulle faux chanteur. Ye mo pena na honte na sa mutu. Ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour. Motema na nga ezo reprocher nga na nuna sepelite gi bokopolo ya Denise. Poti sangatina destination ya elengi na yoka bien héritier mokubara un ingénieur de son a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allô Yesu Nkolo, oh quelle erreur. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Quitte appart, Pichu Kitenge appartement. Côté Kandako, mpe kolukele ndako akofutela toko somba ezali mosala na ye. Na yango kokene mosika te. Contactez Bisso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart, Pichu Kitenge appartement, yende kolo masolo. Pona kofutela toko somba kokoma propriétaire. Pichu Kitenge appartement, aux alliés vraiment nécessaires. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokisina metro chateau mutia. Yaka yau. Waka yau awa.
Ah, vous avez un kimbondo. Oh là 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 là. À Paris. J'ai la noyée, bah, ça, on a d'abord à chaque fois, il y a une métro. Il s'en va à numéro de Bani. Tama. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place de côte. Azama na mboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, un produit spécial, un produit Oyo, et l'ongolaka, ma tâche. Toujours le bela makambo, ma tampo, ma maman, ma bébé belé, ma maman va zo tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, na pour na rolongola ba tampo, ma maman, ma nduka, ma maman, autre bazan a besoin au sala taille, pour na rokita ma boune. Ma maman, autre bazan a besoin, il y a au sala ma forme, kalinga zala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ma hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga, Awa Toza, ndeka boyebi. Depuis 2007, na teka ba produit, il y a qu'au grossir, ma fesse, sein, mollet, hanche. Voilà, où est Vindi ça? Awa, où est Vindi? Non, non, yo je m'en atte. Oh là là, maman! Et là, quand elle vient mabala, et ça pour la mibali. Grandissement, ça grandit. Dimanche, on est ça comme on est petit. Sinon, on passe pas. Na côté là, na kobochi. Et ils ont traité tellement. Vraiment, nga mon asa victime na meki yango. Oh, il y a un saut de naina. Lesi yeyo azobongisa le poso produit côté légalement dans magasin et osala na laboratoire mondele awa na poto ezoteka légalement. Je pense que au moni ndenge eza na ba rayon eza eloko moko ezosala naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Sola Vérité Studio. Bonjour, bonsoir, mbote na bandeko tout bonanda biso. Merci pour la confiance dans la considération pour Sola biso, vous êtes belé, vous êtes à travers notre chaîne YouTube Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et le Rabino Vérité en temps réel. Merci. Nos partenaires nous sont collaborer na bango, ba open to collaborer s'il vous plaît, vous hésitez au contacter biso pour notre société, notre entreprise, notre activité, notre concert, notre album, notre EP, notre single, on est là pour nous promouvoir bilo na bino. Donc tous en artistes auto travailler na ba événement les rois de la forêt au rançon le 18 octobre na Adidas Arena. Na bengsi bana maitu on va ba billet s'il vous plaît, besoin billet pour tout kutana na bino na Adidas Arena le 18 octobre avec mon Konzia Banyama, les rois de la forêt au rançon s'il vous plaît, besoin place na bino bandeko no va jouer place. Tout ça na mon amboka Gims le 19, le 20, le 21 à Paris, la Défense Arena. Grand doule. Vous avez donc bandeko va jouer à billet. Le 21 va bien dans les salles sold out. Mais le 19 dans les 20 va bien ceci là qui n'a invité va Blédard roi et va Blédard Gims. Après c'est ce rendez-vous le 19, le 20, le 21 à Paris, la Défense Arena en comme histoire. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur en comme histoire Jourana. Alors, mon amboka kozangate, s'il vous plaît. Tout ça, Junior Fata qui a sali featuring na Luciana de Mingongo, Nzembo Mont Blanc. Tout ça, il y a des gens qui ont été, s'il vous plaît, beaucoup na YouTube, il y a Junior Fata qui est beaucoup Mont Blanc. Ou Nzembo Kitoko ou a sali na Messier, grand parmi les grands chanteurs Luciana de Mingongo. Vous s'abonner, vous karumba, les amours qui ont force, ou beaucoup plus artistes et musiciens congolais surtout. Merci. Je suis locataire parce que je suis locataire avec Nana Takaza, ma pango est moins cher, par référence, ma adresse, numéro de contact, vous contacter pour l'ensemble le pango. Le pango, on a Congo, $1,000 dans le pango, $2,000 dans le pango, $3,000 dans le pango. Et ça, bon, autre chose, mais la bilamba na poto. Alors, ce qui est ici, on a na poto, on a le pango, je suis le pango. Alors, vous pouvez appeler locataire à moi, Sony. Ma pango, yango, vous batterie, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la confiance dans la considération de la biso. Merci de vous aider pour la biso. Vous hésitez, vous contactez biso pour la collaboration à bino. Nous avons dispo. Merci. Bonjour Mathilde de Gaulle. Ouais, bonjour Miguel Niema. Bonne santé. Très bien, vraiment. Bien habillé, hein? Merci. On l'a vu, ma forme.
Bon, ngala linga hôtel magana za rende propre. OK. Et puis ça un peu du respect. Mais na linga ndesko kolobela makambo hôtel ngaka tous à la soin. Mama Bilamba. Voilà. Mais vrai ou faux musique peut t'amour en forme. Vrai. Forme en nini. Forme faut à la forme. Forme à marque ou forme pe à Chine. Non, Chine ça la rappelle Bilamba. To là t'appelles ba basket musuna mi kilia oziongo wa ya sika ila pena ozion pe na maison Adidas. Ba comment made in Chine. Donc tout dans le là ti Bilamba Chine mais ça ignorance. Puisque en Europe main d'œuvre est trop cher. Adidas atali question na tia na refuta mutu 80 € par jour. À Kenya Chine a futa mutu 40 €, 30 € par jour. Mais bah ça dit quand même Adidas il y a qualité wana o et bibi na France. Voilà. Merci pour la confiance dans la considération. Il y a rien à fauteuil jeune pour tout me décortiquer déjà. Mais qui pèse en battant, tambaté ali, dans mon famille, ça y a répété sur studio mais toi dans ça qui demande il y a plateau Isitaki Yaki. Merci beaucoup déjà. Il y a une impression par rapport à concert tous les deux concerts et bien à Bruxelles au ING Arena et puis na les 12 soirées de Panda. Mais impression les années par rapport à public au Bayaki ko répondre à l'invitation. Impression nga mingi na sengi nang bagolois merci. Bagoloise, gladiator, na sengi bango nanu merci. Et na sengi ba communicateur na biso merci, ba Nancy Basele, ba Fiston Frappe, ba Gouv les Gaulois, ba Tarik Ngangu, ils sont nombreux na kin. Na pi bango bambo tebele ba héritier Ibula, y compris Migeniema, na ba ndeko musu bazala awa. Na pesi bango merci par rapport à la communication na bango et ensemble na ba Gaulois ba Irma de London. Bazé belé ou ba sala rapé na ba TikTok, ba musu ba TikTokers, ba sala rapé promotion ya Jésus de Nuance na sengi bango nyonso merci. Kaska Sanda ya Fiston Meka bambote belé donc place bazali bango nyonso na ba sala fierté à Jésus de Nuance bazo sala promotion ba les aides full option. Voilà ba musu ba kombo na yebité mais merci na bango nyonso wana donc ba les aides full option wana bango nyonso ba Karine Mokonzi ils sont nombreux na tanga kia no bi baza belé merci na bango ndenge basala ka bongo pona biso et résultat yango tozomona tozobeta concert na bato bagolo bazo la présent bazo ta de partout London Suède na mona papa Sweden azala ki wana ba tonton lokuki la mantiale ba Oscar Kayembe ba otaki London donc bambote belé ba Timothée Otete donc yé asala ka blague te so lobine demo au mona na troisième momba mo mona ke na chombo no tali bo mambo kotia ponga bene koti ezo kota na ndenga awo. Mais alors MPC a raté mon côté à château je l'ai faut qu'il donc voilà. OK. Concert l'équipe bien tous les deux dates voilà et l'équipe bien à Chouka tous à Bruxelles concert vraiment mourir bonne musique et surtout tout bazala qui on a savourer musique parce que au banda yango 23h 5h voilà et marque concert au beta na Kenya soirée li Panda. Mais bah concert on est allé à Kala bah les rois de la forêt bah Kofi bah beta ya bandule wana ata Jésus de Nuance beta ndule wana na Zénith de Paris Zénith oui bandi pena soirti bah poussi pena ti pena tongo donc biso pe lelo to zongi si susu elengi yango eza de mambo ezala kame to rezongi si yango lisusu to beti pena de 23h à l'aube donc to poussi pena ti bah 4h 5h voilà. Mais différence tineza na des concerts wana différence tin oyomoni na concert au beta qui ya ING Arena na soirée di Panda. Est-ce que ça na moi différence pour que ça biso ou expliquer biso ko limbo ya biso. Wa des qui différence ezali pour les trop international. Ivoirien, français, belge, américain à courir au tala na ING à se sentir à l'aise. OK. Voilà. Mais ndenge ce que to beta ki na rumba di Panda to zaki trop Congo, trop communautaire voilà. Gabonais, Brazzavillois, Camerounais à se retrouver. Ivoirien 100% rumba fait. 100% rumba. OK. Voilà. Des agi na différence wana d'autres zonga ipena de to beta na grand hôtel, de to beta na ba showbiz. Voilà, to zonga ipena ndengwa. Mais di kaniswana parce que wana za salle mythique té. Normalement lelo ba salle mythique tout ils a concert officiel à minuit. Voilà. Wana ils a salle de fête. Mais ils ont bien organisé, ils ont propre seulement à Kitoko. Est-ce que vous souhaitez que vous ayez un concert bon long
et va longtemps bon en Europe. Vraiment on a qui flatté na initiative ya producteur na Jésus de Nuance. Nazaki pena na esengo nango quoi puisque tobeta bongo kala. Tobeta omona posa ko beta site. OK. Ba concert à poto. Ba concert tobeta na ba ING ba salle mythique ba Adidas Arena. Tobeta na ba arena quoi. Voilà. Donc posa ko yemba esilité. Makambu ozana on posa ko sala salamité mais nous les vidéos mais open moi bena ye. Comment le gabo kata. Okete kune lembi. Obwaki batutu. Obwaki batutu donc presque bena oganga boaka batu. Voilà musique à boaka. Voilà bena mabanga bena autorisé. OK. Voilà mais arena faut boaka na modération. Pour les concert pas comme les autres dans ndenge to beta raté na bakine. Voilà, ils ont des toits na fikine té mais oh ce qu'on a toi qui pendant des toits na pso na fikine. To savourer na biso. Voilà. Après vous allez en Europe, tout ba programme ba Afrique, ba Xami, ba nous les années nini. Vous allez ba programme en Afrique et BLP na Europe. Mais mon sous poto finaliser en photos en akin. Poto ça là ba démarche on a tout. Photos en ba présence physique na Kisasa. OK. Poto ça là donc tout ça pena prêt à ozonga. Et tout ça donc na zawa na tout kangi da ba bagage. Tout c'est là ba prêt à aéroport. Voilà. Près aéroport. Bon, na katandu les remarques na soirée du panda to rôle kangote, tout le monde ba photo circuler, tout le monde photo fali et le bisa ba tu peux internet, ba tout le monde lobi faire azo diembe la fali. Il fallait avoir cha photo na moni Charline Pakalingumba. Ya lobi bozoluka ba visa, il fallait ka bo chai pour boluka ba exige pour na ba visa. Je sais pas ouais. Visa de gola no poto ezaki to zo ya kunate. Toujours que visa ndenge to kenda ko ça ba démarche toujours que visa ils appellent ba tutu ba zo visa te na bato ba zo visa na ba appellent ba tutu ba ya raté or que ça mo so yena ba kino mona ndenge za ba to belé ba to na tu ba ya rapé mekilita Jésus de Nuance ezaki soirée lipanda et qui rumba lipanda ezaki conception ezaki to banda to musique a Congo banda na ba kolo na bato ba zo beta lelo de ceux qui bayimbi nzembo noté photo no ekogoleka. Voilà, c'était comme ça. Sans polémique. Sans polémique. Sans polémique. Donc, c'est un concept, mais est-ce que vous êtes au courant que photo fallait au l'écran orchestre? On est au courant, on a évité puisque c'est une administration. Producteur, on a bateau, na réalisation, il y a ba image wana, nde bango ba yeba ki mais nga personnellement, na beka to yeko yemba banda 23h titango. Mais il y a des gens qui ont vivre na sima bino photo fali za tant que musicien et pression les années comment na photo fali na concert na bino et passé il y a normal ils ont normal pour ils ont normal pour nga et ça les l'autre et ça les exemple ils ont exemple à suivre pour biso nous sotoza ba congolais à part ça toi na ba ndekut so tali ki to kutoya na ka mona ki kutu kuna na mutu na mababi magemat ça frère na nga quartier moi na Selembao ngana na mona Selembao bumbu et ça les nini soki ne na tangi boye elongoli ngani tout ça ba frère musu bazali kuna ba kala ba no beta to no kutoya to no zala papi kalombo to no zala to vanda to lia ba pesika moko maraki bona ba orchestre différent boyo kana te bona okutana kalombo ngana obeta pa show rambe maya beta pa vina solo fombo. OK. To kutana na masengi na bumbu to yaka wana chez ba vesho ka chepe ba lo fombo. OK. Dès que tu es banana, il y a un problème, tu as un problème, problème du tournant au calme, tu es là, momi. Et ça, non, c'est normal. Et ça, concurrence, c'est ça loyal. Concurrence, c'est ça loyal. Mais, tant que tu as rappelé toute ta famille, mais surtout, tu as une musique qui est kabouani, tu as bêta, bino pe bozo bêta, tu as oué la course, nani akana nani lo ba bouron pe là. Tu as kombango mutumbango, surtout tu as vegan pe. Mais pression et la musicien fali on dirait c'est pelité hein ndebo oui bino bo check on a vrai boule ndé dans Hollande nous expliquer biso bo check on a vrai boule mais on dirait surtout équipe na communication na ba musicien moi quelques musiciens on dirait ba valider en côté parce que normalement sur ba valider que tongo tous appel retour à bien quand on a bango kuna que non on est validé ça dépend bien frère na biso ferré à chebiso na boula bien na boula musique na boula rumba soirée lipanda beta rappel rumba. C'est pour cela, mais on dirait qu'après Nangamo, il y a Batafali n'a pas mis et que déjà il fallait bocha bango pour nous les Simba. Ça n'engage que bango, donc ça bien. Mboka faut ça la raboit. L'Amérique qui coûte pas bomana mais ba ça la coup de pouce.
ozo comprendre mingi nyema na Amérique babomanaka mona bena mutu ana succès jalousie nango ya bana munduki ayeli obena ba reolali au succès nous ça les passe ozo comprendre mingi nyema même te sona okosa mamu oloba mais na Congo to betanga masasi te to bomanaka tam sona kotonga na kofinga ya pamba soki eleki bongo eza nango mabe te donc oyo azwi yango mabe ça n'engage que lui biso to chango Jésus de nuance na staff na ye awa basalaki yango mpona to raisonner pone mpe totiaki mpe vie na so tabu batabula ye balekaki ti bave na so balwambo balekaki esali mpe eloko te po ani te batelemeli te ndenge tabula ye alekaki bakambo tabula ye asalaka kala wana vraiment bazoreconnaitre yango te absence ya photo héritier na musique héritier c'est elakisi nini mpe lobi nini yo oza ka na ma musique. Ah, et bon, aussi expliqué tout à l'heure, ce bâti photo mon tout, c'est que vous avez musique n'était. Et un bâti mon sou bâti musique n'est, mais bâti photo n'a été. Donc, dans mon photo à Mamassi, dans mon photo à Wingé, on dirait que tu Wingé, si je me trompe pas. Wingé ensemble, Wera JB, ouais, Bazaki voilà. Ouais, pour non il y a Wingé. Mais héritier ça pour na raisonner. Oh, ça dit que c'est erreur technique. Ah ouais. Au Fabregas pas agité, toi on a problème à Fabregas té. Voilà. Tout le monde est Robin au Mondibou. Je m'excuse. Robin au scout checker na cadre ni parce que deux fois tout le monde a batupé il a fait rigolo là. Bah reconnaître que Robin a rumbiste. Et on a tenu une question bah reconnaître qu'il y a beaucoup plus moto bah générique. Mais on est soirée les panda 100% rumba. On reconnaître l'artiste ou abetara rumba. Alors Robin au checker na casquette ni yote que chanteur ni au monde moto abeta rumba na moto azobeta générique bango tout ça ba artiste bisonyos vous comprenez na éviter te ngana ko minimiser Blaise créateur te puisque azapé artiste aza animateur comme ngana zo la voix o ngana o sala rumba ya o sala animation na lobite ngende Robin aza animateur vous comprenez musique no sala kana parmi aza moto ateki déjà elongi na Congo donc loko les soirée rumba di panda. Parmi à bateau pe bazana Congo, il est pas zali donc c'est normal à l'écart. Mais yo zo reconnaître ta kenan. Yo ta ke chanter le na yambi en face. Yo reconnaître Robin ta kenan. Na ko kota na ba polémique inutile te. Na rebi ta bengi ka za artiste. Mote na biso na banino na Blaise créateur. Na ko minimiser te as artiste. A utiliser la voix le rôle nga donc le roi pas utiliser la voix au biso to yembara. Na cheka na place ndenge ba tchaki ndenge ba reconnaître donc. C'est normal. Cœur ouvert, héritier n'a ferré, promesse à la montée. Pas de problème. Pas de problème. Ah, faut qu'on pandi mon beau. Pas de problème. Oui, que héritier watana de ses ada frère nanga. Oui, bah ngo. Na très bien. Voilà. Yango côté wana to tcha ngona mo pandi ada frère nanga. Mais nga na sala na groupe Ferregola. Vous comprenez? Na sala na groupe Ferregola na yara mingi ko loba mambo groupe Ferregola. Mambo héritier na mi watana beza pona ba. Ma frère n'a pas basala hakuna bango baza mieux placé le bamam na bango donc voilà. Mais après langage nabino la communication nabino ils ont sur la vérité par rapport à héritier ba question surtout toujours poser une question héritier et ça a quand même tout droit clair. Mais ici héritier c'est comme si bah vous en a pitché te répondre marambu ya fait rigola na orchestre na ya et puis sous bozotala et puis tant sous bozotala ngozo analyser ni sur ça eza éducation parentale moni ngana mwana ma maîtresse mère na ngala ndo tangisa naza koni mwana maîtresse ni na ba bibele bi bana mikila ba msu balanda nga bazaka ba fan te bana ntiki ya mère na biso penana mama Sidonie pe son âme mwana mbila lisusu. On a des côtés, moi, na soda, moi, na souya maîtresse. C'est bien éduqué chez Bissot. Et puis, na l'obaraté, bah, ebinga maman l'obaraté. Bah, dire, na pe na TV, bah, mon na qui na instruit. Na roya ko loba n'importe quoi te na TV. Ertie Watanabe, aza artiste, yamboka na Bissot. Asalaka o ya salaka. Na part na ye. Voilà. Na roya ko minimiser te. Mais biso groupe Ferregola toi pe na makamuna biso to salaka. Vous comprenez?
twana mamu na biso tosalaka donc tant éducation mais c'est belé pe kuna baza pe bien éduqué na éviter par rapport à bien éduqué miska yozo mona yaza éduqué te ninga ya kolwa makam na bino bo bi mindele belé bazawa aloba français uri ka kena nchiki te na français ma kasi abo bomo mto kena nchiki po yebi nchiki na biso kina ato tangi ndenge nini so kutana mundela kola bomo obeto français mo aloba no momo direct mozo kate aloba ka français oyo yoka Zompra, il y a beaucoup de bazar. Le babité qui ne soit que chi qui bien le bar français qui est aux amaïle. Français amaïle était. Et ça n'a pas frère n'a pas mon chouchou bazor et bazor bani ba salate. Bazor bani ba salate. Photo beta musique tout tika koloba. Ni na ibo na kuba nanga na zange bele bokana ndambo te mokeo ya la dimfumu mokonza lost samaluko kikayu. Soki gerizo eza te monganga pesanga ta mwa pikir Dorcas bolokoko Angela Cappuccino meme alula matiti kasi azalaka pe na ekila na ye Christian Lukoki poto na poto Jani Isita ntunga mputu Blaise Mpolo DG dina imbi nanga boye c'est bien ah jomo yene tasala vocal oyo c'est comme ça otokosalaka nakoya Jigal fikipo ya kopesanga kondime bandelite pesanga ya suka Pona katikati soki epemwi Nokite ba famille yo bakorate lolai Ekoleka enfime Michelino Kekumba homme d'affaires Ngae na silinzoto kombo kuto ezana santé Balaye motema nanga na ba plaisir Roger Sita ya sola Anga na ndimi nanga na zala na kati ya chambre muna yo Nafungo la porta bolingwa sier na yo tongo pokwa kutu ba jena mure ba pes voilà nakoyabo ah de Gaulle taimba nzembo chambre d'amour na dynastie voilà mamfuto ya koloba yango na mpo ya dénigrer patron baningo dénigrer yetina sali papa apoke parler na bino bat ba moni ona ni tala sko ba commentaire émission na yo moko lela o comprendre que vous êtes imbécile. C'est ça. So bino bo to botala bongo ba dénigrer patron bino réaction na rande tant autant émission moi cher voilà. Tant qu'artiste musicien, réflexion au PCONA, c'est très bien. Félicitations mon collègue habite en orchestre mon chouchou. Pour mon pe si j'ai mon pe ça me tu pas télémé la kango. Et ba musicien boy au fin ba patron ba ninga mon chouchou. Mon y on a un to solo on peut na ça l'échange parce que ça peut cas aux anciens na mamandoli. Ngai mingi awa. Nazolinga kusuko tanga masala na masala ngala mobanga na ko tanga kombo na ye. Nani? Pongo Pontiac. Ah, ya Pongo. So na biga Pongo masala nga nde na fingi. Est-ce que injurier une personne, so na bi ke migeni madame masala nga. Ki petit frère na yo azana ba travailler na ye, ba travailler faut ba ko gele. Oyo za masa ya pa ya grand frère patron na bango. Eza le kuta ou eza réalité, eza vrai. Oui, eza histoire vraie. En fait, yozo benga Pontiac master na yo pona ko non ko humilier frère na ke petit na yo bien andé. Non, pourquoi? Héritier za patron, o héritier sala déjà na musique à Congo, ngana na sala yango. Clair. Malgré na bandi musique kala. On comprend, hein? Ngana na sala yango, na sala album yanga moko te sali succès. Non na chanzembo na orchestre te ke sali succès. Eza première nzembo na zo chana groupe Ferrego là. Agonissant. Toyana. Non, na tsanzembo sala succès te. Na zo tsanzembo. Na o sala ba voko, wana déjà na accrochara déjà na ba voko eza koni. Ko sala na orchestre, ko dire na orchestre wana na eza déjà o na preuve na sali déjà. Ko beta na mouvement ya moye o eza na succès na sali da preuve ngo. Ndenge pe ritina watana ba beta pe na maison mais les longs appels à Betty dans groupe Ferrego là. Bah, si ça nous kende. Pareil. Vous comprenez? Mais, si vous avez héritier watana ba sali na carrière solo, Mathieu de Gaulle na sali en côté. Même fabrication sali. Mathieu de Gaulle na sali en côté. Ata ba bina filo ba sali. Mathieu de Gaulle na sali en côté. Donc, si on a un album qui naza mbiakande kumi problème. Omona ba koleka ko finga yo ba wanga na mutu na boulot sala. Bon, mutu mo pena koleka na TV de Gaulle faux chanteur. Yemo penaza na honte na sa mutema neti ya lobango na lobango na nko. Bon. Toujours qui peut sous mambona te
toujours représenter au biso to yebi. Et on toujours représenter. On a instruit. Na kenda Chik, na kenda bande de l'école. Moi na maman Sidonie, na Albert Makoté la colonel Albert Makoté là. Donc na yipe mutumo ya ba genre te au finga ba paninga na nzena na ba télé, ce n'est pas bien. C'est pas pour. Yeza yanga penate. Donc biso tala raso to tali mona muteme sui kuna pe ba bendi osu matoi. Boki pe bango te, boki oloba mambo ki pe mamuna bango te. Ekufelo ga boye leki nango. Ah donc ils ara ceux qui besoin ba autre. Et tout ça na structure. Et où t'avais pas des épaules. T'as patron quoi ici pas DG Blaise Polo. Après si biso message na groupe. Donc vous répondre te bo fin la te. Boki pe mamuna bango te. OK. Dès naza bozo soit maintenant na soit. OK. Lokola mibeko ya mouvement ezo pesa. Afandika anye na otalaka. Ici donc voilà navandisa moi navandisa batu na ngai. Donc na bosani TV na nga Louison Makangu bambote belé Timothée Otete na Amérique bambote belé Christian Lukoki poto na poto Amori Tabu garçon confort bambote belé Sirazali na bosani Yannick Masala Jack na bosani Serge Lukoki mannequin d'Orléans Célio Lukoki bambote belé Sirazali Baudry Mawete Zaïrois en États-Unis d'Amérique bambote belé Nokombala bambote belé Sikazali maître Faka Pentacle Nancy Basele bambote belé Sikazali Arlette Mampouya bambote belé Elvis Sugar tokutana ngine pour la première fois na Bruxelles a se présenté que Elvis Sugar na ebie na kombo ndenge kenda makasi na ebie bongo type Bokana bambote belé na bosente Junior Bokul Junior Matone bambote belé frère nanga Yekini Paris donc guerrier Patrick Mbozo bambote belé Jérimba la Loboko Majorette Cédric Flash. Donc, na bosanité les fils Peto. Masananga politicien. Na bosanité Landry Bissili Chilombo. Ndoya Mokonzi. Donc, na bosanité Jules Somao les Sauveurs. Bambote Belesika Bazali. On a boki ba grand homme. Lelo, vous avez combien d'anciens dans le Jet Set? Dans le groupe Ferrigo, l'année aujourd'hui? Anciens, toza na Marcaouz, na Oulu. Ah, bino 3. Ngande na Oulu, toza batuto ya liboso. Donc 20 ans, pendant 20 ans plein. Ah ouais. 20 ans plein. Voilà. Ok. Marcaouz, Aro, Nangé, na 19 ans. Donc, 19 ans. Pendant doyen, to VK, pendant Marambutu. Ah bon, génération na bino na ba o ba kendo na o trouver nini ba rata zara des momentés ba longwa groupe Ferrigo là ba rata kilelo barata kilelo nga na regeta bango bata pe ba bon ba traverser la boulot na ba sala ka boulot na bango bien na mouvement mais nga na regeta bango nga na o mona lelo ko sirana to beta pe ba mbawa to beta pe ndule ba baete prise pas venir na palais ils attendent ça ba inconvénient ndule. C'est-à-dire il va na palende avant na palais ndeni ko tokuna ba baete prise pas nete ba kangi biso na chambre mo bokuna bangonde biso. Oh ayete ndenge nini izipara ezara na izipa place bacha Molière komana nini Galaxy komana na 24 na croisement vindi la Gombe. Betana piaka bat baete près bat baete ya arriva lelo siko bat bazoyaka ils ont raté te sera na bat baloya ezaki pena mo pe mo mbula bat baete mais lelo komata mbula ba beti bat baoya to komana ba Gaulois. On a dit tant toujours tailler pierre, toujours ça là qui lelo. Mais tant que comme lelo bango bakenda. Na regeta bango. Voilà. Mais si mutuni ni sincèrement quoi ça biso vraiment il faut kazala. Bandeko tout balonga parce que va belé déjà groupe Ferrigo là ils ont plus de 20 personnes dans bandara auto iba combo batali boso batasima ba animateur vraiment belé. Mais sincèrement mutuni pour mon mayo na fait tout ça là. Dans la lelo. Vibration fallait tous en aïe. Vibration, ok. Tous en aïe. À galérer, hein, na mouva. Tout est ensemble. Ok. Tout est ensemble. Vibration fallait tous en aïe. Malgré qu'il y a un quoi qu'il y a dans ça là. Azara frère Nabiso. Les King appelés. Les King appelés. Touareg Mouchakalege. Ils sont nombreux. Ils sont belés. Ou baraté qui les lo batikeli ba Blaise Créateur mabele batikeli ba Igor Lubasa batikeli ba Ferrari ba vivre na bango batikeli ba Shawal batikeli ba
Adji Solo. On comprend. Batikela on ba Charlie Solo, batikela on ba Marata, ba Grace Basse. On comprend. Batikeli ba Rizé, donc voilà. Donc les lopé génération mosusu ils ont signé. Ils ont signé intérim ya bateau bazalate kanga pe vide. Na ebité soto déclarera Ker. Je vais très très bien là, donc Ker Kitoko, donc voilà. Kitoko, voilà. Na regretara ba frère ba kenda mais ils ont destin. Le tourna ba Igor Lubasa. No comment. So elo ni esala ki okanga motema ti lelo 20 ans na kati ya groupe Ferregola. Ba ezaki nini esala ki okanga motema parce que oui, na place tient sa famille za ba souci za ngati ba promesse za ngati. Elo ni esala ki ozala toujours na confiance il y a les padres parce que bozu pe temps et mingi temps pe na mingi au orchestre. Banda côté Europe té côté Amérique té aussi le temps na moment na ba période wana. Orchestre baninga msuzo côté ba États-Unis et bimi et côté Europe et bimi. Bini mozala ka pe minga les padres. Confiance sur les akini katna. Eza compréhension. Mutu faut la compréhensive. Faut la compréhensive na mamunyo so ezoleka. So compréhension ezate ou vendre place aux athées. De aux athées na ba frères rebelles tam sous le lobe na moni bango athée. Bon nous travailler na bango, baza pété manque à compréhension. Tant vous n'êtes pas patron, il faut bosser dire. Pour se créer, pour succès. Ils appellent na ba genza nango ko ya ba graine nango ko isa mupanzi. Nzete so eboti manga, ba manga télé ko ya ka ebota pe ba nzete musu pene. Ba nzete na ezasko biso yo sko faut profiter ou bota pe mbuma. Kaka pene ya Jésus de nuance. Et ça là bien. Ngana mona nazara nazwa exemple avec na so redi ya Misi. Nazwa exemple à Papi Kakol Pembe na Weranson. Ti lelo baza donc ti lelo Kakola Zalaka et pas Weranson. Mais Redi a mis ça la balbum, ça la banzembo à succès. Na kati à vivre la musique. On comprend? Pourquoi pas bisope to za be lelo, to sala ngope. Wana code 16. So nzembo no kangi na code 16. Donc il bête taper de partout fanatique pesenga, nzembo arisé, nzembo ya Lubasa. Patron na besoin ko li boso ndeni, Lubasa leka li boso. Yemba pe nzembo oyo. Oyembi l'album de Sali Makambo. Oyembi petit. Et ça va gloire. Pourquoi pas? Donc il faut être compréhensif. Tant aux orchestre au travail, au bazo pesa yo yango zo s'organiser na. C'est ça. Très bien. La carrière musicale non la groupe Ferregolaté. Est-ce que vous avez une bêtise mon sala sincèrement de Vandi Boy? On peut se biso migi tala na sala la bêtise mais en cause on grand jamais la carrière manga. Les arrandés signé ils ont la caillou. Na bêtise moi comme il balé ça oyo sala na musique na vie à musique na milieu à musique na milieu professionnel au musala au sala. Dans le bika na groupe jet c'était banda pino banda ma musique. La bêtise nino sala oh lelo obeti la biso et puis ozongi la on lui chose. Oyo trouvant aux grand bêtise. Par un groupe Ferregola la tambola la groupe via show même la tambola bien. Na joie suspension rapport na bando qui des stages. Tanga une chic qui est vidé. Dans sa stage na chanik mba ouide qui na na mbatité lo te na zu boulot. Na solana leader prise. Na zo qui na stage ne na doya rep moins retard accordanga. Et pas show rambemba. Et pas show rambemba. Accordanga. Donc okende chic okenda na rep. Qui est assez vidé. Si qu'on a eu place pour un stage na chanik. OK. Si qu'on a eu un stage wana ils ont foutu un peu bien, on peut moi bambati, banini, on peut moi bien. Mais avant d'arriver vers show rambemba. Na palene. Pas ba vélo fomboko, place à ton studio là. Kawana. Mais dès nando ya kawana baninga nga ba sepelaté. Ba suspendanga ba intoxica vino, obetandule te conseil moi mo tout ya na gal. Il y a une présentation album na so Paradis to emba ba ser na so ba José Mampuya ba ser na so ba Anne-Marie Mabanda. Vraiment ba pesa na chance te ba linga ko tuté na yemba. Donc wana eza parmi à mais il y a un concert quand même. Na yaki concert ba bina ya te pour la suspendi. Ba penga lettre donc 2 jours avant concert. Parce que il rep na retard. Na yaka ba rep nyonso. Na retard. Na yaka un peu en retard. Donc na yaka kuta déjà et pour ça déjà moi 18h. Si to comme ba 22h mais na yaka déjà avant moi inanu. Mais bah non ba telemelinga
prise pas accordant o ya kina normal o na mona comme bêtise nga pena na tambola na zo suspension penza te na musique na zo suspension moko na zo na groupe Ferregola na ra koloba na ra ko péter pour héritier Watanabe ba suspendanga. OK. Prise na poto ba suspendanga. Oloba malobo ezara blouson choquant bien te quoi. OK. Na ko péter penza ba suspendanga. Pona oloba makambo mabe na Kombo héritier Watanabe. Ah ouais. Bakende Côte d'Ivoire na tikala tant ba yende e aussi la toke États-Unis. Ah ouais. Voilà. Mususu bêtise na mona reza grave na kozongela te kolinga danseuse. Alinga danseuse dans Empire Fondation. En Empire Fondation. Tu na ba lobeso kese moko, lobeso pota. Lobeso pota. Abe Mungala. Kombo tono benge kuna. Ba de Chris Bass. Masana za na reine ayami kili ba yaka bango tuna ba ve de Souza ba bia. Ba yaka poto. Nga danseuse ngo azaki Rinze de Adider ba chasanga. Ah ouais. Ba bengala nga pena boy donc. OK c'est mo bengala nga. Oui, mingi considérable bon. Ba ipsanga yoko ya soupe. Bolingana na bio déjà pe na dans saison. Tolingana ki déjà lisolo ezala déjà. Ah ouais. Est-ce que il est considéré que ba rêver biso. Et ça pena yoko ya soupe c'est parmi ba marambo na lapa na vie. On dirait pe réalité ko poto Empire na 2003. Oui. Ba jeune ba kendara poto na yika bon biso pe na liste était. Mutadeka na liste ki masa na biso de Chris Bass. Ayi masa na ngato utane bumbu to yaka plutôt répéter na Grand Joe na veni Kabinda croisement Bokassa ozoki na Kasai na katikati wana. To do répéter kuna na chasanga bena na bima pena ekebe na talisima boba mutala ninga te kezonga na kepe na tipale. Banda joa na lapa pena nga pena danser za collègue. On ko na ba penser na ngate ya love. Voilà. Ah, ok, très bien. Tu as un niveau pour Nzembo? Nzembo, ici, na ça déjà, maquette na niveau Kim. Guitare Mark House déjà bêta, Charlie Sola bêta, Gas Bassa bêta. Programmation déjà, Pitché na sala, Evida. Na sala, cœur non personnel, Ngamoko, Itikalisko Awa, Ngana Imba na propre, Jésus de Nyon Sacha na propre. Et puis, tout ça là, cœur. Mbosika Likayango, déjà, puis là, Moussala Makasiti. Est-ce que vous comptez pour Nzembo? Nazo compter. Oui, il y a Nzembo. Et ça là, succès, Ferregola, Fali Poupa, ça là, Nzembo et Tikala Biso na Montou. Oui, donc succès na kata ba orchestre ya Batou. Nazo souhaité bon. Nazo souhaité na sala patron na cadeau. Jésus de nuance. O na ko bossa na été ti na kokota mabele. Donc ndenge na rêver ezala ekokisama. Arriva pena le kananzila ba belela ngataka na longa bumbu selemba bandal ngoma na ma campagne pona ko malaise poso yebo agitation so yeka bandal ki tambo agitation donc batu bambrema ba yebike dollar ye ba yebike ba monistar bo ba monaka donc OK donc on arrivera pena pona vie nanga ekokisama na yaka mekili na zongaka OK na zala ndé na boui donc na arriva ngo pena tanga na banda ndule. Quand on a mère nanga se tracasser père abi na foutre le sous chikité yo za aventurer ngai obeta musique yo ta papa leki no matima na zaiko ya kana nini auta poto ya kana nini yo lisu eke na musalo donc yo kana tena père quoi mais mère nanga ipsanga ndeni naza na mbongo te na futa mère enseignante abunda nanga na ba petit na ipsa mère nanga mama ko se tracasser no tenga moko musique otangisa nga bi musique ekomisa musika na bonga nga na ndule bien me voir maman na so ki azaki en vie banga ba ke na micro balader nga lobango na lobango ka na se ya kwiti ya likambo na lingi mais lelo na ekokisama donc na kumisa nzambe na pesa nzambe merci banga musu ya malamu photo mi lobela ya ondenge prégana lobaka papa moi je serai joueur papa moi je serai toujours joueur. Donc, on a autorisé mon sala à beta balé. Voilà. Et beaucoup de musique. Ouais. On autorisé mon sala musique. Ce qui pourquoi pas sur la ligne. Moi, on a un mbara très grave. Un mbara bien. On a mouké. On a 3 ans. Un mbara banze mon soussou. Imaginez rien moko. Mais abandé la rango de temps en temps. Quand ça, un mbara pour le temps sur équipe, mais lobby en mbara. Moi, on a mouké à moi si préfère un mbara na note. Donc, sur la yembi, na opeki ça est en fait, yo musique est vraiment en famille. Papa, les gens ont musicien. Soli c'est na zaiko. Ah ouais. Voilà.
ayebana pe ange matima mbuta matima kolele ba pour vie na biso popo lipo remplaçera et donc nze mwana to compter donc ba titre ko na nini agonisant voilà et là c'est agonisant agonisant toi agonie tu viens du mot agonie mutakuya agonie na bolingo agonisant na bolingo osombi to ko na sombi OK nako wanga na te na sombi nzembo pa Pichen et pas Francis Botumbe Francis Wandane na sombi nzembo pa Pepe Vanga na njeli webi ya yembaka très bien OK na ça la rappelle banzembo nene ka rappelle ko accrocher Pepe Vanga yemba pa Manda Chante yemba pa JDT lelo koma leader na groupe na ye na somba nzembo pa Pepe Vanga na sombi nzembo pa papa frère na biso Bola Yannick Bola voilà sombi banzembo tozelango maboka kofungwa mwana na liboso voilà yango na pena na ozela donc nzamba sala grâce ba vocal déjà c'est bon hein? Ba vocal ekrochaka skalika to jusqu'au nzembo donc soso mobimba ne Jésus de Niansa Lobara donc voilà et bandeli tisuka et ça le coq ayebi kutune to za na sali vocal moko na registrango biso yaka na nzela tito vane noa maloba mo yeya na créer pe mamo vocal mais est-ce que tu cause mutu extrait nzembo oui pourquoi pas c'est l'option ça me fait plaisir manque de nourriture d'amour na komi osila nzoto Freddy Ndongala tielanga provision d'amour vivre loin de toi mon amour c'est comme un pays sans dirigeant nzoto ekomi nga mikau lokola moribo na prison kovoma mbwene ya kosekurir ngai ye mama couvercle bidon jamais bafinikelango nzungu pourquoi okomi omélange nga na bambanda Freddy chakai na mungwe esimbaka te Sandra Ebeka chagrin ekomi omema ngai na nzela ya lilita Freddy okomi osakrifie ngai mon amour prépare-toi pour l'enterrement Christian Lukoki poto na poto motema na ngai okomisi yango jouer voilà code 16 ebebe bonga to ozela maboka fond ba congolais ba ozela ba mourir bonne musique ba ozela ngo ezali première partie émission biso merci bandeko tout bazui chance pour porter la biso c'est pour moi merci na le vénérable grand maître choisi ma tata l'homme à double rôle c'est Chancel Mbemba de midi Silas Kantompa international congolais ya papi Matalatala Matos miroir d'Angola d'Acosta patron merci na Yannick Kini à Rombox millionnaire de PCMO Tegra Masaro Sultani Poison Kaserika de Jobo merci Koloto il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo to PCMO Belé sur votre labiso to PCMO na maman Philbertine Samba moi si docteur Samba na PCMO Belé Gaëtan Lipamoto sniper de Ferregoula na Bruxelles na PCMO Belé Gaëtan Pierre na kata Bruxelles na PCMO na bandeko tout obola na roi bilamba grand kale ya mboka Kelin Sumbu Roger de Paris Fabrice Massamba arrête de monter English pas d'appel anglais ya Gibaï na colonisateur de la SAP premièrement Sylvie Baïna on a pas encore remercier votre côté des impacts on peut remercier nous c'était 100 tonnes Gaulois masqué 100 tonnes Gaulois masqué toujours à la sangoné trop la bossante Ben Kangoudia donc garçon tablette la bossante Gisèle pièce rare donc Gisèle pièce rare na Paris Bambo Tebele Toussaint Moupa Ataniere yé penza donc des fois te wana beau frère na ngai na bosanité Jansim Mvula fils de l'homme Jansim Mvula fils de l'homme na bosanité Inette Kola la Gauloise Bambo Tebele Alain Dinamo Vienanga Oscar Kayembe London ya Alain Dinamo Dadou Mengi Miracle Mylène Porsche Panamera Bambo Tebele Sikazali Yu Pro Famasa na ngai ya Belgique Bambo Tebele na bosanité Nelly Best London Bambo Tebele Tonton le Kwiki la Mantiale Francis Wey Songa Mbeli Serre Nabiso José Mampouya de London Salon José Mampouya na Londres Bambo Tebele Arnaud Mwanga Kolo Kombo Francis Mondobe et Papi Kachunga
Châtelet Léal na bosani sous te awa bi c'est ça cause Chamon Maracas yé to betani pa kulumutu show ambe ma patron à London Carly Bello londonien venanga na bosani Bernard Cavalli mon frère c'est le Luko qui toujours donc nouveau marié Bambote Belé Aurélie Kabessa Bambote Belé Titi Kabouya Bambote Belé Orgazi Muzitu fille de chance Rappel un peu symbole de Christian Luko qui poto na poto un peu symbole de la mère na biso Sandra Ebeka mère na biso na peu symbole de Belé na biso na peu symbole de Serge Luko qui mannequin d'Orléans na peu symbole de Belé ce qui ba otala biso voilà ba Gachel Kisuka garçon noble Merlin le prince Wenge yala ba tuchaka na Wenge voilà ba mbote Belé ska bazali ba Cédric Mabele ba Dick Mustafa on a conseillé na massa na ngatika mutu na été ata de gola tika na lipapa Dick Mustafa ya rapimbe na e ba mbote Belé ska zali donc na bumbu bana bumbu mati de gol ya bino ya défendara bumbu selembao mais Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Moko mona bandal, mona ngiringi, wangani ngiringi mona bandal. Nga nazala jamais mona ngoto, mais to yaka ngoto. Nazala jamais mona bandal, mais na vanda na bandal. Vous comprenez? Donc bana bumbu balaki na confusion. Tant to beta concert na bandal na terrain municipal, Jésus de Nyansa na omona ayebi ke na ndo vanda na bandal, na ndako héritier wa Tangabe. Vous comprenez? Très bien. Ndia benga yayebi ka na bandal, yayebi ba identité na ngate. De Gaulle mwana bandal. Olobaki na yokisa sonite na kati ya bandale. Ngana baninga na nga ya bandale na pesi bino mbote na leli. Na vandaka na baluba oleki tonde. N'explique bino malamu. Je m'appelle Mati de Gaulle. Bumbu pe na bo sanite selemba upe lokolo. Mone na imba. Parce que bana gal ba bulubi onde na wanga ni bumbu mais c'était pas moi. Président anoko mona nga na bandal. Da kanisa ki nga mona bandal. Dinga mona yako loba ke bumbu pe na bo sanite selemba upe lokolo. Ba vina so ba major pe ki ba yebi, ba vina so ba Chacho Dembela, ba vina so ba Chacho Dembela, maire mais c'est le maire de Lyon. Ba yebi, Jimmy Diankalu, mwana gal, Brice Kisombe mwana gal. Vous comprenez? Na bo sanite TV na biso Mobiala Mayimbi le boursier, Serge Mayimbi. Hein? Mena Mayimbi. Mwana bana gal na otanga ona ba vina so ba Patima Mbulu, ba Jean-Marie Patima Mbulu. Wana go tuto yemba na yo ki musicien. Ah OK. Yemba na chic la musique Patima Mbulu. Bana gal. Otanga bumbu donc nazara fier ya ozala galoa. Nazara fier ya ozala mwana bumbu selembao. Ba masa na biso pe a son âme ndomba se mesisa.
Bravo Mas Bazali. Natina Otanga, Baïbi adresse. Vous en comprenez? Donc, naza pena mwana gal. Bah, tu as la se ba na gal. Banani. Ba na gal. Bah, tu as la se ba comprendre ni expliquer biso. Ba comprendre que star na bango ye. Donc, vient na biso shora mbemba pe asonam. Bato tika biso inane na sa, un an na sa mabele. Mais biso pe tozo continuer chemin. Ba vient na so ba le fombo. Baza ba galwa. Ba vient na so ba soli ses papillons. Ba galwa, ba belé, ba beta musique, ba tcha ba sala ba combo. Voilà. Mais est-ce que vous avez eu mon tour de fan égal ou bien Bama Samsou Bazana Borkesse Moussous? Bama Samsou Bazana Borkesse Moussous, na Soso, frère, na Betara na BCBG. Aza Galois, na un animateur à BCBG, Fisé de guerre. Ah, Fisé de guerre par Galois. Voilà. Na Skembas, Kilo d'Afrique. Aza Galois, à Betara défendre à Bumbu, na Nenge ya Epa Kabose. Et na un frère, na Moussous, Christian Lukoki, petit na animateur, wana nani. Wange nani auto komelo pona matanga akufeli père animateur très beau lisusu azobunda tona boniame bazé belé donc tina otanga bango nazoka na chagrin vi kenga ma miso kitanga moi trop ilinge salanga ne salanga l'autre fois donc baba frère nanga ba défendra gal ba mususu ba changer la bango ba identité mais ba frère wana ba défendra gal convenablement ba mususu ba pa tchala mwana ba fololo ba masamsu baza wana ba et pas maman na sombili ya ba beta kuna donc ba ya bazo défendre gal partout mais ngane naza na miroir ona monani déjà na miso ba so ki na bar yo ka mati de gol aoleka asu ba vocal zo beta ba mutu ba nzembo zo leka mati de gol loko oko analyser nini pour ma mission ba ki mara na poto na si vous êtes deuxième ou troisième fois poto en plus yo zo vivre na poto pena ba 3 mois voilà sec pena na nord donc on a Bruxelles on a Paris on a Bruxelles on a Paris. L'autre fois, dans le concert, il y a Dida Sarri, on a 2 mois quelques dans le nord, on vit un peu réalité à Poto. Le lot, on va dans Poto, musicien qui met dans Poto, ils ont analysé Nindelo. Ils ont honte pour notre Ghana et Préfina. Ils ont honte. Bon, on a contré choix dans Bangote. On a pour un mauvais choix. Il y a Rocky Mana Poto. Il y a Rocky Mana Poto. Ok. Poto, c'est un paradis, il faut Lukandeng et Lukanaki. Il faut bosser. Il faut bosser. Il faut se créer. Boni basa boulot no ba ya ba se créer te bazo ken ba héros. Vous comprenez? Il faut se créer. Qui mana poto eza ko bongate. Nazo mona ba ninge bela vraiment balimbisanga. Na enviété. Na enviété. Ba rope ba zo pe chance ba zo pe moi gan pe bazali mais majorité la majorité ils ont freiné ma carrière à l'artiste belé mais tinga so na meko sala ngwa reprégana kati tige na préféré na kati tige ba lia bien te ba na ba zonga chez ba koko na bango ah ouais donc esimba te ah ouais ah ouais donc éducation na linga ba na baza la na parler na bango ba vanda chez bango so na meko sala ngwa wa siko donc ils ont des avantages pour la banane. Des avantages. D'accord, Koufi, siège Koufi, base Koufi. Et d'ailleurs, puisque via ban éducation, quand on vend la fois, on a mukanda, ils ont mis ça faire, tu peux taper 10 ans, on a un candidat. Si si. Ou ça la wapi. Bana barzoa, puis ils ont facteur chance. Rose a fait chance à y na nos une kanda musala. Un salaire nini bali bisanga. Na moni pena na vandi na tambo na poto. Oui, ils ont mokili. Mais ndenge moka to rappel na Congo faut se créer. So bundi, na somme dans 1000 balles la fin du mois na kini. Enfin, surtout moi j'aurai 1000 balles na kin. Soit fouté à 300 balles na kin. Grand palais, maman na palais. Des fois, tu n'as pas mon bain, moi. Oui, na balé mbaba nini bakota ba matete. Ozalo pas mobimba ba 300 400 au palais. So tu fais provision na palais. Bana ba lia et moi. Au bossé go, ba obengo pe patron na vana venir ba no belelo. Si qu'on a boulot sur un salaire à 1000 balles, si vous avez na ba cho, ba cop moya rapé vous aurez moi ba 2000. Vous aurez moi ba voilà. Aurélie Kabé sa promotion est bimi na kin. Azo nga kene sa na kin, mazala na mekili. Vie est dans partout. Faut y baka ko se ressaisir et place au téléméli. Voilà, nga pena na enviété migeni. Ah, et le choqué nga ko tika na poto vie Koufi, vie de famille Koufi. Automatiquement. Automatiquement kufa puisque na rozoité. Mone na boye na tambo na nzela Bernard Kavala Kabelinga 100 €. À Keboué, Christian Bompate, à Kabila 50 €, 100 €.
nake boye nakuta na Arnaud Mwanga kabelinga siko so na kini bona lema okatala nga soute so natikali ya to komi ba jikati photo ke kayu photo bossé Gigal fiki pour les millionnaires au memo chez to kenzela mona ba na banani ba papi kunda to ke sa lesika moko na ba maître di piron to ke place moko to ke bossé faut ça là Exactement, nous avons mis, c'est ça, tigala faut comment, faut que des moussala. Vous avez sur misente, que des boulot. So que boulot tête au monde na château rouge, aux awana. Au dérangera badadi ma vungule. 5 €, 10 € koti malé au dame. Ba diesola na pesembo. Diesola frère na biso London City. Ba fisto dia banza opéra. Oui, ba kobi opéra auto ya karaté. Opéra ba frère na nga to kolinga bona ba bumbu. Opéra Kasavu, mais ba fisto dia banza, ba junior, ba pneu. Il y a un frigoriste, c'est là où il fois que ça va entretien, il y a split na palais. On est dans un on changer couleur dans le pango donc. Voilà. Biso pena toi ba musicien auto outil dans les néants, to mati to comité na sommet, na foi. Na pena na futela na ba bumbu. Hein? Na futela na bumbu na zongo. Na kwa tamak bazo mona nga ba yebita ba ta l'émission na futela bena ba bumbu na longue bumbu na selimba okota ba babi magema na se na veni kinkole na pe mati de gol na bita pe pas faire na tala ika fona na clé nanga na ba pina ki na fungoli pale bo vana pa batu passe bo vana chéri bo masa zo yebiso ke ya ba na momi bo sala mambwana tazo yebiso devant momi no wa dimne mais momi na pe na yebise ke na vana pa ba master héritier mokuba na pesi mbote sika ali jombo na pesi mbote jombo futelanga billet na kota rep bisa pena 200 francs congolais futelanga billet na kota na rep na bibi play na sa test na groupe Ferregola na page Jésus wa série na les marqués des beaux garçons 2005 donc ba frère na ngana na vanda chez bango na leka pe na vanda pe na ndako héritier wa tanabe tanga sombi yango sika nazo vanda na Congo Pontiac to na les brais mokonzi manzonzi sia ba Russia ya lingana benga ke bongo ba pegi di binga fana bango ensemble donc baza ba frère nanga za ba ndeko to fanda mais ku fanda pa batu fuza mutema munene do fuza na clé na oye ata uza na banlieue fuza na fongola nga bana signa na uta bene États-Unis na vanda bana selembao futela kuna o mi ganema ba histoire ba kuluna na kutana ngonte ezalaka mais ce qu'il faut que c'est créer kuluna na quartier tout na kim tina manga pan kuluna za aya aussi on era oleka faut ba osola OK so koti na mile faut ba osola so ebo sola te ba boto lo chombo na tinel ba o chope pai so mati de gola sola play ya dega akoya pena bobanini aya ndeni bo ba nini to sola te na koti sika star ndeni to ko kate 10 balles bo ba gagner 10 balles pa ba kuluna maman na larba to so ngena lara casier ata 10 casier bo so ba paye bo ka gagner $10 ba bo ba pena ba za satisfaire c'est vous avez compris so ba biso to so bi de gola sola na ba ki poto na poto frère na ba retour eza semaine prochaine la awa bonjour Akim ba mona batu belé ba linga mati de gol au pe sa date boya na aéroport Angeli comme d'habitude ndenge na mesana ko kemine pe na mesana ko zonga batari kingangu banasi basele batu belé basala ba émission na kin boya na aéroport Angeli to pe sa date boya ya babiso interview comme d'hab na pe parmi batu ba zonga très bien to retenir ni na passage non na passage nanga na sengi ba golo boza la focus na artiste na bino Jésus de nuance moto yambo utala sou batute na bosente ba frère nanga auto yaki photo bundaka na bango elongo to prépare na bango bitumba elongo Mark House Bea na biso ba mwana Congo Marata Marero frère nanga wana na bosani te petit nanga Noël Ndandi bambote belisika zali ba petit na soto na bango ba bazé belé wana bambote belisika bazali donc biso tozana bino de cœur tozo bunda ba tout tozana bino toza de cœur tozo bunda na bino ensemble tozo pour to bunda tozo défendre les colonies qui à la prochaine toza ensemble na ba makambo nyonso ekoleka DG Blaise Mpolo DG na biso bambote belisika zali
nabosa te bureau mobimba baya visa ponda condoléances nanga na baya visa ponda auto perdre maman mes condoléances bambote ebele si azali nabosa te Jires Zamba nabosa te héritier Mbomba mon frère bambote ebele batutu bazala na biso bashagi Musau Dami Dantoko baplan nanga banda na yaki nazozwa te donc naza deya na Paris nazwa yango pour kala te nazozonga voilà. Très bien, merci beaucoup na passage na yo, merci na bandeko tout oyo balandi biso ok c'est groupe fait rigoler zozonga kin la prochaine date ne boyoki il y a des golobi au pesa manakin donc vous allez après bagolo na bagoloise pour la prochaine date et surtout félicitations à vous pour la Fox au bossala pour l'artiste sur la date vous avez battu les bourgeois sont habillés avant les fanatiques à la presse et vous à la place donc c'est toujours comme ça biso za pour nous soutenir musique en général et tout au kabwana oyemba to na ba dédicace et ça hello konini batio na motema polelo koma boyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai ezo reproche nga nanu na sepeli te gi bokopolo ya Denise kotisanga tina destination ya elengi nayoka bien héritier mokubara ngai. Un ingénieur de son a été frappé dans une mosquée en testant les micros. Allô, allô, Yesu, kolo, oh, quelle erreur. Jérimba laobe, ginga na kombo ya ba susu. Eza komba Patrick Bizima na moni eza kombo mbanda te dampion oya Stevie zizi na ike masevo. Kolia esila kate Eric Nzinga ya tozi Caleb Lola Laskoni Mbunza Eric la tortue. Soki nazalaki ata courage, nazalaki ata millionnaire, nazalaki ata motambongo nazwa yanga Blaise Ntsumbu Masi Nkunku nazalaki ata courage mbele nazwa Claude Wonga ozala wanga wa motema présence na zaleli na yo ikamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Fredi Ndongala Shagi Musau l'ambassadeur gile mavakala Charlie Mboshana Amelia Luzolo Christian Lukoki Blanchard et tous l'enfant propre des États-Unis d'Amérique Maman Lisa Loboko ya mémoire Boudimbu Bambote Belé Isika Bozali Mati de Gaulle Nazo Bunda toujours. Voilà, merci beaucoup na passage non. Qui te retrouve, merci. Merci, au revoir.